Biso population congolaise toza na mbongo ya malonga te, toza na eloko moko ya malonga te, toza na cimetière pe ya kitoko te, tala tozolia malamu te, tozolata malamu te, tozomela mai ya malonga te, na esika tokokundama mobongisela ata biso te. Bandeko ba bolingo ekolo oyo Congo toyebisa bino ke toza na ba politiciens te. Ce sont des commerçants, ce sont des hommes d'affaires. Ba ko sala ba faire na kata politique, ba ko bebisela ba oyo balingi politique na ndenge mabe. Très chère autorité, très chère autorité, bo sepela na bokonzi sika bozali, bolia bomela biso to nyoko mabeza te, mais tolingi esika ya suka oyo tokokundama bobongisela biso. Botambola ba piscine boza bazo na ba piscine boza na kata mapango bazo kende ba site moko ya kitoko esika bakende ko nager, mais biso ba oto zangi mosolo bolingi bana na biso bakende ko yekola biloko wana wapi mawa mingi na mboka na biso Congo. Biso tolinga Congo, biso tolinga pe bino ba autorité na biso, mais mabe moko ezali bino bolinga ka biso te, yango etinda ka biso na botombo basala biso poto loba mposo ki tolobi te bakomonela ka biso basala nzo toka po ekufa to continue pe ka koloba soki passe ezali alors to continue ka na passe wana esengeli kozala. Donc commerce ekoti na ba homme politique tina kosala ba cimetière bongo cimetière ngo pe cher awa cher wapi tombe moko oyo koki kosomba lupango okuta ba cimetière mosuku okende kokunda. Excusez-moi, okuta bana wana ya mobulu babengaka bashegi to banani ekoma toilette mpona bango esika ya kosuwa esika ya kosala bosoto toloba nini bino bokundaka bandeko te, bino lokola kozaka mbongo bokendaka na bacimetière oyo na kosala yango publicité awa te, bozokunda bandeko na bacimetière ya kitoko. Bacimetière ezokuti ba $2500, ba $5000, ba $10000, bongo biso oyo tokoki kozwa ata na $200 to $300 boyi kobongisela biso te. Mbote na bino bana ya Congo, bana ya RDC, mbote bino batu bolula chaîne na bino HD la Congolaise TV, mbote bino batu bolula kolanda émission oyo to popola tuaka ko popola batu na ndenge mabete tuaka ndeko la kisa sika nini njeleza ya kubunga po batu bazonga na nzela batu mususu ba makambo te na mokilete ta mususu tampo mutu azo kosala ezali kambo na ndenge moko ya normal okomona ezo koswa mususu or balobaka ke soki déjà eloko ekoswa mutu elingi koloba ke réalité to vérité ezali soki vérité eza te bokomona ke ekozala nango libre ya mutu wana azokokosa, mais soki mutu akomi koloba likambo ya bosolo nde ekomaka koswa mutu na motema. Donc soki eso yo comprendre ke likambo oyo balobi eza ya solo, eza likambo ya koluka banzela soki ndenge nini luka nde obongisa esika oyo eza ya kobeba. Toboyi bapel oyo babengaka na lopoto anonyme, toboyi ba menace, toboyi ba makambo ndenge na ndenge oyo bokoluka bosala contre bisoko ya moto na banda émission nalingi kopesa mbote à la patrona Colochen oyo Espérance Bongo la Congolaise napesi yo mbote. Pourquoi pas napesa un mbote pe aussi à ma petite sœur Ouazabongo na kata ba États-Unis, Bibi Nadine, thème ya impact kitenge, impact kitenge, donc champion. Et puis si nombo de sika bozali, wana musika na moni pe sœur na ngai Marie Claire Yanganda. Vrai cher. Mo thème ya Desh Derrick Amani. Na pesi mbote na libota mobimba. Pourquoi pas na mona aussi mon ami d'enfance Bovi Kata Ifwamba.
na Afrique du Sud na pesi mbote sikozali na pesi mbote na ngai na ser na ngai hein Fadilikas na pesi mbote ma Julienne mama passa hein ser mongo social na pesi mbote et pourquoi pas toi ma sœur tété américaine zoa yo mbote Shiramoto Hortense Nyembo pesi mbote pesa mbote na grand frère na ngai hein na pesi mbote sikazali na pesi mbote na bayanga nyoso bayibi ngai Gauthier mon ami kitoko na pesi mbote na ngai Ainosa Mashaka na pesi mbote na ngai na ba onyo so bayibi ngai. Là je vois aussi mon grand frère Zakari Minga Mangoto na pesi mbote sikozali na pesi mbote na ba onyo so tango susu kometanga mite Jean-Jacques Diabelo Coco na pesi mbote sikozali. Alors lelo toringa ikolobela nini lelo toringa tolobela ba site oyo ya l'état ndenge koma salite ba site ya l'état ndenge koma salite lelo toringa tolobela mingi likambo etali ba cimetière na stade. Je vous dis libota na ngai soki bomoni lelo ndenge ba cimetière na Congo précisément na Kinshasa ndenge komi soni pe mawa na lobi eda soni pe mawa. Donc na cimetière et comme na système ya étage eli ko ba ke mutakufi soki libote sundola ye likolo na ye bakoya ko timola basali kavo ko kunde bembe mususu l'état uza wapi ba cimetière obiso toki ke l'état ici ya Kanga na pesi exemple ya cimetière ya Kitambo na pesi exemple ya cimetière ya Kinkole soko kei oko regretter na ba cimetière wana oko regretter soki bokundi ndeko na bino bosali faux pas soki boye bokuta place na espace ndenge tikali même 50 cm tam suza munene. Donc ces gens là ya cimetière bakomi koluka ko kunda batu lokola donc respect ya ebembeze so stendenge biso abantu tozalaka nango. Et voilà comment la population quinoise et le peuple congolais a abandonné na gouvernement na ye na l'état na ye. Cimetière non contrôlé nzela eza kututé soki na lobi likambo oyo pona nini ngai moko na kendeki ko participer na enterrement moko mais na regrette batu oyo bakumbi cercueil moko na bango zindi na libulu ya nini ya tombe ya mutu mususu ponzela ko leka ezate kaka na kaka gouvernement congolais oza wapi. Pourquoi ceux qui bolingi boli ya biso mbongo bonyokola biso tina ba niveau oyo ko contrôler ta isika oyo ke biso to ko za to kundama za la ta kitoko ba cimetière comme iloko ya soni otala mboka batu mususu koma ba cimetière na bango ezali koma ba classe ba tombe lelo oyo pour ba cimetière oyo et dans la classe na ba tombe kitoko et dans ba cimetière bani na ba $1000. Est-ce que population congolaise ou elle y a kana $1 par jour akuzwa mbongo kene ko somba mabele na ba cimetière wana wapi bakuzwango wapi bukanga ba cimetière bufungola ba cimetière mususu bukanga ba cimetière wana bufungola ba cimetière mususu oyo ko aider population na pria bien bakunda batu na ndenge sengeli pour ni ko abandonner population boye pour ni ko abandonner population boye. Beaucoup lire, beaucoup mela, beaucoup sala nyonso bo sengeli, beaucoup voyager, vous faites n'importe quoi. Vous enterrez vos familles na ba cimetière kitoko. Mais pour la population où il y a moins $1, pourquoi pas que vous allez payer cimetière moko kitoko. Cimetière moko ya bien, où il est bien organisé. Ma wapasi, pourquoi que sunu la population na binobu? Donc, si vous avez la population Toboka, population Loba. Et ça, je vais vous exemple, dans le championnat national de basket. Bazane sika ya kosuba te. Stade ils ont manqué sika ya kosuba.
Gouvernement congolais. Pays riche. Tala. Soki omoni ozo kokate ndeko na ngai Sondola démissionné. Voilà. Travail à moto na moto ndenge salaka. Travail à moto na moto salaka bongo. Soki omoni ozo kokate o démissionné. Vraiment, eza mawa bandeko na ngai. Biso population congolaise toza na mbongo ya malonga te. Toza na eloko moko ya malonga te. Toza na cimetière pe ya kitoko te. Tala tozolia malamu te. Tozolata malamu te. Tozomela mai ya malonga te. Mais esika tokokundama mobongisela ata biso te. Esika biso tokokundama mobongisela ata biso te. Esika mwa lisano koki kosalema championnat national. Championnat national ya basket esalemi esika kosubisa te. C'est désolant. Bande ko babolingo ekolo oyo Congo toyebisa bino ke tozana ba politiciens te. Ce sont des commerçants. Ce sont des hommes d'affaires. Baye ko sala ba faire na kata politique, baye ko bebisela ba oyo balingi politique na ndenge ya mabe. Moto zana souci ya population ça te. Moto zana souci ya population ça te. Bande ko na ngai. Comment ce qui yo lingi population na yo? O lingi peuple na yo. Tina ba niveau ya bongo. Je crois na émission na ngai yo na sala comme sous les drapeaux. On a défendre ka papa na nga ba policier na ba militaire na ko ba peli ka moko Italie. Cérémonie na bango pendant enterrement ndenge salemaka. O ya soni na ko bango awate. Tolobi boy. Très chère autorité. Très chère autorité. Bo sepela na bokonzi sika posali. Bolia, bomela. Biso to nyoko. Mabeza te. Mais to lingi. Isika ya suka oto kokundama. Bobongisi la biso. Beaucoup kuluka cimetière moko kitu. Donc commerce koti na ba homme politique tina ko sala ba cimetière. Bongo cimetière ngo pe cher awa. Cher wapi. Tombe moko oyo ko somba lupango. Mabele ya pamba. Na ba côté na biso ba mpasa, ba côté na biso ba maluku, ba côté na biso ba kinkole. Siko tango sali bongo po nani bakunda banani. Bongo biso ba to vota bino. Biso ba to tia bino na ibonga sika bozali. To kunda mawapi. To bwakama. Uso to voter loi siko ebembe ya congolais waza pauvre ba bana okunda te wana kutumba yango. To tumba makaka. To tumba makaka. Boko lia mbongo. Boko sanyo subulingi. Banza to kanisa. Tangu susi loko moyo ko ikosala na mokolo. Po esepelisa yo. O ikosala ngo bato cimetière. O ikosala ngo bato cimetière. Pourquoi nous abandonner tina ba niveau ya boye? Na esika ba kokundanga mokolo suka. Okomona cimetière nde na luti koloba. Cimetière ekoma ndako étage. Tango bakokunda mutu nzoke bembe musu ezala na se. Soki mutu nyonso soit conscience que esika koni ndeko na ye atia ngo pierre tombale mais lelo to bisika to kunda makate. Pourquoi autorité na otuna bino bakonja mboka kotika biso tina niveau ya bongo na cimetière salité okuta ba cimetière musu kokende kokunda. Excusez-moi. Okuta baba na wana mobulu wa benga ba shegi to banani. Et comme toilette pour na bango.
esika ya kosuwa esika ya kosala bosoto baliaka na bato basepelaka na bato okolia okosepela tika mpe bao baza na se basepela mo makambo ya mike mike bongisela bango mo makambo ya mike mike kosala malamu pourquoi abandonner biso tina niveau ya boy so okoti na cimetière okuta pena ke hein cimetière ebuka na pona nini nzela ezali ntango bato bakoleka bakotobola na mitema mabe ya bato basalelaka biso batombe so otali epaiseur ya oyo batiaka likolo ya tombe mawa tro mawa toloba nini bino bokundaka bandeko te bino lokola bozaka mbongo bokendaka na bacimetière oyo na kosala yango publicité awa te bozokunda bandeko na bacimetière ya kitoko bacimetière ezokuti ba $2500 ba $5000 ba $10000 bongo biso oyo tokoki kozwa ata na $200 to $300 bokoki kobongisela biso te toza abandonné à tout bosundoli biso na nyonso ekomi mabe na mbogo transport mabe donc na moto akopesa transport prix na ya lingi s'occuper miziki na balabala moto akobeta na ye miziki atia na ye miziki na balabala soki atekaka bamiziki banini son likolo lua eza te na mboka oyo boyokela biso petit peuple mawa bolia nde bolingi bolia bombela nde boli bombela kasi mwa makambo ya mike mike bobongiselaka biso mwa baterrain mike mike ezalaki na bakartier boteka nyonso ekoma mapango bana na biso basaka na wapi Kinshasa boyebisa ngai place ya natation eza wapi o petit peuple akokende o bana biso akobanda koyekola konager eza place nini l'état wana ngo te soni baveni nde komisika bana biso batobeta bale ye na mwana mosusu ayebi ata nde babetaka basket te mpo akozwa place yango wapi amona nano ata terrain ya basket te esika mwa samedi dimanche bana na quartier bakoki kokutana mpo bayebanaka bazosakana toza nango te na Congo soto bi Congo kututa monene ta mosusu kuna eza baintérieur mais à Kinshasa imaginez-vous Kinshasa eza na baterrain na quartier te chaque quartier il faut ata na terrain oyo bana na quartier bakutanaka bana mondele kuta eza quartier te mondele na local chaque localité ou cité baza na terrain na bango moko esika bana bakutanaka esika bana bazoyebana biso eza te mawa tro bana bino bakende kotambola bapiscine bazonage na bapiscine bozala nango na kati ya mapango bazokende basite moko ya kitoko esika bakende konage mais biso baoyo tozangi mosolo bolingi bana na biso bakende koyekola biloko wana wapi to bakende kosepela wapi population abandonnée de ses responsabilités. Une population abandonnée par ses responsables. Mawa mingi na mboka na biso Congo biso tolinga Congo biso tolinga pe bino ba autorité na biso mais mabe moko ezali bino bolinga ka biso te yango etinda ka biso na botomboki toyebi ke bino bolinga kande population tomboka po profiter sima nango to bosana te ke mabe nyonso biso to salaka eza na esika mosusu ekino futa mate to futa ngo na mokilo to futa ngo esika mosusu te kaka wana bana na bino bazali o bakotikala sima na bino bozana bakoko bakobotama mawa pasi basala biso poto loba
mpo soki tolobi te bakomonelaka biso basala nzoto kaka po ekufa tokontinue mpe kaka koloba soki mpasi ezali alors tokontinue kaka na mpasi wana ndenge esengeli kozala. N'oubliez pas qu'il y a des révolutionnaires na kati ya mboka oyo mokolo bakoloba batomboka totikala kondima te. Voilà lelo ezalaki moke komeka kolobela ndenge tokoyebisa bino bandeko na biso toyebi ke bino bato boza libanda ya mboka oyo bino mingi nde motu bolingaka kolanda biso yango toyebisa bino basituation ezokoleka ntango mosusu okoya na Kinshasa yo potala tombe ya papa soki omoni yango emonani te comprendre famille soki omoni kolingi ke papa na yo mama na yo ndeko na yo bakunda esika oyo mokolo kozonga après 5 ans to 10 ans omona tombe na ye tindela bandeko na yo kaka ata 2500 $3000 soki ozali kaka na batombe oyo ya biso basimetiere na biso ya mike oyo esi ekangama me bakokontinue kokunda oya kokuta lilita ndeko na yo ebunga to bakundi motu mosusu likolo na ye toza ya bino toza wana mpona koinforme bino ke boyeba ke eloko eza te le pays marche mal. Voilà on ezalaki parole na nga suka HD la congolaise mosala ezokoba bandeko na nga nyonso bayebi nga mpe balingaka nga balandaka baémission wana ezalaki maloba suka mpona koyeba ke le pays etambola mabe eza eloko ya kobomba te etambola mabe soki ke pays totambola mabe ntango balobaka boye bato mingi batalaka président ya république bongo na nga na yo totambola malamu bandeko na biso mpe ndeko yo oteka oyebi ke okoteka secret biloko na bino botekaka soki ya plastique otie mai olembisi yango okomisi yango moke yo mpo oboma mboka te tolobela kaka teke no bakonzi motu akoboma mboka na biso mpe lokola tobebisa mboka tobebisa ekolo balabala leta bokomisi yango bawenze soki baye lelo ayi balongola bino mbokoloba nini. Voilà lelo tolingi kaka kolobela bongo bandeko boye basituation oyo elekaka ntango ya kokunda na mboka na biso eza mawa mingi soki boza na possibilité ya malamu te mpona kokunda ndeko na bino kokolela basimetiere eza lisusu te na mokolo coût de transport aussi mpona komema ndeko ntango mosusu bokokunde na simetiere eza mwa mosika mawa tro yango bandeko bapréférera basimetiere oyo ezalaka pembeni na bango mais eza ya koregrete mpe ya kolela ezalaki ya bino ndeko na bino autrement dit Ramsès napesi bino mbote na banzi nga na bino tokutani na numero ya nsima oyo tokolobela ndenge nini mboka na biso kolo na biso ebebi na miziki ya salite toyoka biso na bandeko na biso biso na bana na biso na babalabala bakotika l'état irresponsable asundoli population na koyoka ba bêtise ya miziki oyo totikalaka ata koyoka ngo tunatanga mobutu adie allez au revoir.